Bote na bino nyonso bolanda ka chaîne na biso ya famille Bota News TV, vraiment la famille. En tout cas, vous comprenez dans la qui vraiment mon gongo est dérangé mais tellement que tous on a pour na bino bande kolanga, tous on a pour na quoi copier bino ba information o ezali koleka. En tout cas, tous on a choisi malgré tout ça, vous comprendre vraiment vous comprendre quand na okende nango vraiment. Zambe apambola bino siboko kota na kati émission na biso balobi o kocho like vidéo o commenter o partager ko sala bien vraiment la famille nazo tika bino bo meka kolanda balobi ya minene kwei Malika abimi prison siko boyo ka nini et c'est passé qui nini et c'est passé qui la sortie na et puis ba réaction ya baba kuluna tolanda. Comment dirais-je, confrontation. Une petite confrontation et après, mais qui n'en fait bien, c'est bon. Tout ça, tout le c'est con. Tout à fait, les 5 jours, il faut aller la vie après. Non, Davina, à fond d'Akina, c'est bon, mais c'est Davina Fundina, mais allez, après, il fallait que vous présenter. Mais Davina, elle va sauver pour les Ninga, puis elle va sauver pour la très bien. Pour peut-être avoir fou, là, quand même, autant que c'est la promoter, je vais aller vous présenter. La peine à se défendre, très bien. Donc, c'est après, voilà, l'autre. Je suis une femme de foyer et tout, mais je sais que après le deuil, parce que dans le bac après matin, il y a beaucoup de gens au bazar, parce que le comment faut comprendre en français qui au rendez-vous. Une femme de foyer. Voilà la famille, voilà vraiment Tolandi Moko, ndenge ameka kikoloba, ndenge a précisé les biso, à sali 5 jours na place à Zalaki, na parquet. Il fallait Mouta se présenter, à Québec se présenter. Bon, qui est l'Obelia Malika, c'est avec respect, hein. C'est avec respect vraiment. On sentit que Moutou a outillé si comme à vivre, à vivre. Azo pesa, moi respect. Na Davina pe à l'obi bien. Peut-être les ali kambola toi fondé la kinga peut-être senga qui il fallait na kende ko yoka o ya lobaki donc koyoka yo que mutu mo ba teyami ya koyoka mal que ndena zoloba o senti que mutu mo ba teyami asali vraiment 5 jours mais si ko bande kolanga ma grande surprise côté la vidéo oyo yoka si ko ba commentaire ya baba ngo ba balobi Davila au moins to sukisi yo biso to bimaka au moins to sukisi yo Malika wana abimi aza libéré au coquille était. Je me suis dit est-ce que bato muto esala bango to esala bango te. Je ne sais pas. Bongo bango monde baza ba yeba kite ke Malika ndena koti bonga ko bima. Tu es bien ko bima mais au koti déjà. Et puis ce qui est grave. Malika ndena zon ana mwana mukie, mwana za mukie je crois. Mwana vraiment za mukie. Otiki mwana na yo pendant 5 jours. Pendant 5 jours, s'il vous plaît, la famille. Otiki mwana yo. Pour la makamba buzoba. Pour la bêtise. Bakangio. Pendant 5 jours. Yo koza femme de foyer. Yo kati Malika ateyami. Prison ezalaka bisika ya ko rééduquer mutu. Ezalaka te po baboma mutu te po mutu azwa leçon na vie. Bakangisaka mutu po mutu azwa leçon. So bakangisi balobi surtout soko ozali criminel te po criminel kale mutu bakangaka ye batike kuna ye avandi kuna. Mais soko oza criminel te soko okoti eza juste bapesa leçon et puis bofuti bamande osali obimi. Bongo nde ezalaka sikoyo bino babakuka na mutu na bino boyebaka te ke mutu soki bakoti prison aussi longtemps aza des criminels te mais bakoti prison bakangi mpona likambo osongolo pakala bino boyebi te ke fo abima kaka mais avant bima bakosamba afuti mbongo epo abimi mais azwi leçon parce que ndenge aza wana abimi pamba te kobima na ye bavandisi ye bakebisi ye il y a des choses qui s'est passé makambo Davila bimisi o alobi o alingi te mpona kombo na eza mpe o ye andimi devant l'état pardon s'il vous plaît siko bino na yeba te so mutu na bino esalaka
to bo raisonnaka ou pas na makambo so boyaka kokommente bokommentaka par sentiment kasi bino nde boobomisa bango ti bino pambe boobomisa bachroniqueur na bino bozobomisa bango na badire na bino na bacommentaire na bino ezanga mutu na makolo mutu ntango ake kuna ntango atikaki mwana na ye bozalaki wana te mpona kosunga mwana na ye bozalaki wana te mpona koke komemela mobali ne mwana bozalaki wana te bandeko na nga tu vois bozalaki wana te mais boza wana bino bata liboso mpona koya koencourage mais ntango afandaki na prison ku soki na parquet kuna asali 5 jours c'est pas facile bandeko na nga 5 jours bakangi yo bamosusu tomonaki ko basalaki ba 2 jours bandi soki bajour moko soki 2 jours so 3 jours mais malika mpena 5 jours alors bobi David aza forte yaya aza forte ye moko malika soko oyoki ndenge azoloba osenti ke azoloba avec respect oui oloba avec respect osenti ke moto oyo azwi vraiment leçon azwi leçon na bisika akendaki siko bino moko nde boza wana tellement ke bino boza na bino wana mpona koloba mpona kosala nyonso mais so bakangi motu bobenzi maboko bino wana bone koloba te ke bozosala cotisation tolembi na biso kosala bacotisation mais bino wana bosalaki baémission ti bosali baémission ke tolembi bacotisation ya pambapamba boye moto ake kofinga le tosala na biso baémission moko normal tokoma kolobela kaka mamisi na ndenge normal parce que makambo akokangisa oyo tobimisaka bambongo tozwaka bambongo tokenda kokangisa bambongo mpo bakangi mutu eza vraiment kitoko te bato na bino basalaka baémission basalaka balive kitamata balobaki yango ti mais omona lelo malika ngo ntango akobima bango wana gentil epa malika eza pasi mpe mawa omoni so bososoli te na vie ekozala pasi malika zwa conseil malika manya mama teyama eza na moko kuta komi alobi malika tika na yo likambo bacomédien soutenir yo kakzano kakota bamusicien na yo osalaka parce que ndenge eza wana oza na mwana na yo réputation ezobeba epuis mwana na yo wana eza mokie excusez-moi la famille boye eza kitoko te bakomantele yo yaya zala grande dame obala yo moko mibengi femme de foyer mais respecte-toi bamisusu wana ozomona bango wana basalaka sala baémission na baza bana moto koloba na bango te mais yo moins oza ta femme mariée mipesa respect mpo bapesa respect balobi biso bino bato liboso babanda kofinga mais so biso toréplike bokamati bokangisi nani yango ayebi te ke bino nde bozalaka bato liboso kofinga lelo ti David akoma na point peut-être nde bolobi ayo kofinga sila c'est parce que bino nde bobandaki kofinga Davina bofingaki Davina pourquoi mpona sila yango yayaki afingaki sila c'était comme ça non mais pourquoi bokobalusa lisolo koloba ke Davina moto abandaki mais boza balobela sila n'est-ce pas que sila reconnaîtra bino n'est-ce pas que sila bwaka bino n'est-ce pas que tomoni sila bwaki bino nyonso bacommunicateur na bwaki moko pour dire que ntango bozofinga bato aza reconnaissant azoyeba eloko nini bozosala aza au courant yango na moi Davina ayaki sur sila ezalaki kanda mpo niveau basosolaki Davina asala bango nini asalaki bango eloko te mais basosolaki Davina parce que apiblie na babiloko ndenge azopiblie moto akoki soki kopiblie eloko na réseau sociaux te mpo ani mpo bakuku moko boye bazali mpo silauka moko bazali bato moi bazala libre so baza te pourquoi so basali kaka baye kofinga basali kaka baye kosala bango baémission c'est quoi juste bato bazuna monopole ya koloba te na réseaux sociaux oyo ekomaka babakuluna bacommunicateur bakuluna na bango moko babakuluna na mama na bango silauka eza na sens te eya na sens ata mokie te soki silauka fingamaki c'est parce que bino nde bacommunicateur boye bango lelo bango nde babandaki David est ce que bino boyebi yango te bino bakuko bootya bacommentaire bino boyebi yango te c'est parce que bango nde babandaki kofinga David kosala David balive banini
boyebi yango te. Est-ce que boza au courant nango te boza au courant? Botika osala baassemble ezanga motu na makolo nde devine baki oke luka mama bango abwakaka bango nyonso wana nakoka te ngai nakokekapa mama bango mpo eswa bango. C'était comme ça na bato mosusu bazala bongo motu nyonso eza na motema na ye eza na motu mosusu akosupporte bafinga mais motu mosusu akosupporte te fo asala eloko moko boye pour ke bacomprendre. C'est comme ça. Alors malika yo nde motu bakangisi yo nde motu okozwa mayele so omoni faut continuer kosala émission ya bongo kaka yo soki omoni okotika kaka yo ezodépendre kaka na yo. Ata bolobi baza bafaible base te yaki faible te eza makambo so faut kointerdire bato parce que makambo akokotiaka bamama so bofinga devine bofinga ye moko puka bokenda kokotia baparent et puis mama moko si akufa aboyi na personnalité mama na akufa aboyi na ye batouche mama no aza mowi aboyi devine aboyi ya biso bokofinga bofinga ye mo bosuka na ye moko tellement bozalaka faible bomoni ye moko aokipe bino te bokotaka na bamama bokotaka na bafamille bato mpo moto aréagir so mpe moto aréagir ekomi sous problème boaka bato sans blague bozaka bato boapea bato ya keto na mama ya bino na bino boa bato ya keto o juste ezalaka nini mama aobimi zwa mayele apene obimi zwa mayele so okozwa mayele te ezodépendre kaka na yo vi babivi eza moko batela bebe na oza na maboko batela mwana oyo nzambe apesi yo réseau social yango soki olingi omema mabe ekoki mpe mabe so mpo olingi omema malamu ekeka malamu ezodépendre na yo ndenge nini okomemela réseau social yango ezodépendre na yo malika. Alors soki omoni mpo oyebi oyo bosinye kuna place bosali confrontation oyebi kokosa publiki te oyebi nini oyo esinyame kuna oyebi yaya oyebi alors kosepelisa publiki te mpo ekosukelo mabe soki obi osala mpo osepelisa publiki mais aussi no toyebi makambo osinye kuna oyo elobami kuna oyo davina alobi oyo mpo osinye kuna nde yo moko koyeba parce que yo na monoko olobi oconfirme nayebi soki davina mutafundi yo toyebi te soki eza so to alokuta so mpo bombi secret yo moko oyebi mpo nde moko esalamaka na oyo wana mosusu wana mine nani ya gola akenda koloba ke bevi mutafundi osino kaka kofunda ye te osino to toyebi ke marina mutafunda malobi marina azaka échantillon ezalaki nde belle vie yo mpe toyebi te si réellement eza davina mpe eza solo mpo boza mpoka bato alokuta mais soki eza bongo oyebi lokoli bosinye kuna soki okontinue kaka yo soki mpe okotika kaka yo. Ah bon attendez, sali. Voilà la famille en tout cas, merci beaucoup. La tiki bino, pour mon gongo, bien, on se retrouve.